Shalom peuple de Dieu partout dans le monde. Vous allez bienvenue na katikati na La Foi TV. Toza awa pona kumemela bino ba actualité. Eza na chaîne oyo bino bosepelaka o biso na bino to pambola maka na nzela ya koyoka maloba na Nzambe na nzela ya ba émission pona kumemela biso ba évangile. Comme la biso l'évangile et bana partout dans le monde. Avant la journée lelo to lala kite to meli bino lisusu moko ya ba sali ya Nzambe aza mosali na Nzambe to kosoani na katikati na émission na biso to kosoana ye à propos ya vie ministérielle, c'est-à-dire batu mingi bozomi tuna bon basali ya Nzambe ba vivwaka comment vie ministérielle ya basali ya Nzambe etambola kalolenge nini. Et puis ndenge nini bakoka ko supporter charge ya batu ebele na katikati na egeleza. Alors yango tolobaki to kai kolala te sans komemela bino moko ya ba serviteur de Dieu pona ameka ko expliquer biso ezali mituna na bino bozana yango partout dans le monde na katikati na bandako na bino. Mais to koleka te ko solana éviter na biso ce qui nanu te to meki ko comprendre mwandambu bisika otozali batu mingi bozomi tuna émission La Foi TV bisika nini yango bokutami na Luanda nazo bisabino biso ana Luanda tokutami na mabor balobi avant okoma na 1 de junho na entrada ya Eshkala boka maison na biso ezawana mais nde nazolo babo nazo singa bandeko na biso ya régie balakisa biso pe moi publicité oyo bako lakisa biso moi itinéraire ya esika nini oyo biso tokutami na katikati na émission La Foi TV. Locazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Alors tozongi directement na katikati na plateau na biso na bandi bomoni place ni toza localisé à partir ya bilili oba ingénieur na biso bauti kolakisa bino. Alors tozongi directement na katikati na plateau to sola siko na éviter na biso oye etali vie ministérielle. Alors ngana bino tozoye basiko ko découvrir notre évité na journée ya lelo. Shalom homme de Dieu. Oui, shalom papa. Ba chers abonnés bazolanda biso partout dans le monde. Alors toza awa na journée ya lelo na pasteur Guy Lembidika babi toko solo na ye na o etali ministériel outo ebisa biso ki oza pasteur. OK, nga vraiment souci na ngai ezalaki na travailler pena catch ndenge ona na ka bande kwa libanda basalaka da ba catcher à libanda bamboka mso da mindende basala na yaki pena un bon technicien, un bon militaire. Mais le lokola monde na côté ezaki mon sacrifice. Nga pe na miyeba jangote ke nonde na kekuna il faut ka na sa sacrifice. Mais na mona première fois nga na mata likolo ring tangu na tout fa changer to mandeki ko zala na nini boy. Ko première fois na mata likolo ring tangu mati na mandiko bunda na sala action boy simbate. Après vie dia ko benganga ke la roche na tala bikita tona kita lisana na sama ko nae tanga zongi sanga mes na ngoma ko sala banda osimba sto mo sala banda osimba après ena otane ko mbawana après na sima na ngonde alingaki to ko makosala makamsuma tuka na mikoto la kipenda mobimba te c'est-à-dire banena ko sala ya ba pratique ya ko takisa bakila te en tout cas makila tanga te mais ba maya ko mela neti ba aya en tout cas to melango nene ba kebi to moko na ngana ngo kende na sala na grand frère na nga propre on a pas na biso asala
pratique ba matete ça va pratique a pesinga maya na ndengo fungula mai wana mais là nyoso ta mai na kubanga te mais là na ngombe la mai wana na mo loko moko na kati eloko ali gorodo mais loko senga mela to na melia senga no na bitumba na nyonso obanda ko ganga lo soko gangi esprit wana ekota epana yo okani bitunda ko kuma kilo moto mo atombola yo ezalate mais ko pe ba sacrifice na bo en tout cas vérité vraie na tsala ba sacrifice te mais ba etali ke banzoloko maya ko maya ko sokola en tout cas en tout ça la yango sikoye bisa biso délivrance na yo après avoir kobima na mondi wana ya catch ya mondi ya babitumba komelisa yo mo ba mai wana délivrance na ezalaka ndenge nini tango na kota na KDC vraiment bayambanga lokola mwana tango na ko témoigner bazoka na terre ko lekisa ngai na délivrance na kirtam na leka na expliquer vina ngai batonza na biloko na en tout cas biloko na ndaku ezate mais la prière nde akosala prière sosongolo ezalaki natalisi bango ba prière wana nde ba prière pour nanga basambela pour nanga bazwa na temps je crois que 2 mois fermissement et pour na kosambela pour nanga après na 8e mois nde baki ko batizenga na mai na benga mbango wasa adako lekinji ndinji brasserie na mwa liboso kuna na zwa batis nanga isika wana ndi a partir na vraiment na kuma na mwana nzambe oyo azap na baptiser na mai. OK. Alors tokoti sikoyo ngai na bino ba chers abonnés na mama na likambo oyo mimi biso na journée ya lelo kolobela etali vie ministérielle. Mais papa meka ko expliquer biso tant balobi ministère c'est lo ba écriture biblique ezolinga koloba nini. OK, ministère eza eloko yo mutu azalaka na ngote mais loko nzambe atsange pana esika bien mutu donc nzambe nde mutu apesaka mutu ministère. Donc ministère nde ezake pana mutu mais na père spirituel nda ko confirmer yo ministère oyo akuti et pana yo c'est long vocation ya nzambe na kati ya vina yo parce que mon ministère ezolakisa na biso nini olobi keze eloko o nzamba apesaka mutu mais mon ministère elakisi biso na nini ministre aza un envoyé de Dieu aza mutoyo aza na lotomo ya kusala musala meta bengi ministre de Dieu ne aza muto apesi lotomo pona kusala musala ya nzambe otoko battre bapate na nzambe. Alors na katikati na ministère quand bat ba comprendre que mutu oyo aza na ministère parce que lobi ke babota maranango te obi babota maranango te kasi nzambe ne mutu alakisa rango to atiaka ngo epa ya mutu ministère ya mutu eyebanaka comment ke mutu oyo aza pasteur ke mutu oyo akozala évangéliste mutu oyo akozala prophète mutu oyo akozala docteur et pe mutu oyo akozala apôtre ya ministère ya mutu eyebanaka à partir ba œuvre na ye à partir ya z na ye na musala oyo sala ya nzambe ne papa na ye akobanda kolandela la ya comprendre que na kata mwana yo zene loko nzambe atsa ndeti oyanga so na loba na ministère nanga tala banda ko kona ba aja bike ena banda ka ote banda ote ya sansa malam mais tant na kona ba age moko boy ne ko changer ne ko luka na sala makamna to ba na sala sport mais nzoka kat na de nzambe da ministère moko boy na grand kati wana etant nzamba longolinga tant na pusani vers ba papa nanga nde ba ko comprendre que na kati mwana oyo ils ont un mystère moko ils ont quatre na isenga ki ba encadrer nga
pour ministère wana ebima pe eganga ndenge oyo za koganga lelo epana ministère babota maranango to bakuta rango ezaradia na vie ya moto nzamba tsaka na tamoko téléphone ministère nzambe ne mutatsaka epana moto ntabota maranango te moto abota maka moto boboye mais ministère nzambe akota yango na kati ya moto c'est donc on nzambe akotisi na kati ya moto nde confirmation ya ministère za question kinde osana papa spirituel auto esika moko bandi kosala mosala ba comprendre que na kati ya moto yo ezane loko mo le kwa Paul ayeba kitazana ministère bande ne ko boma osala makambo menzoka kati na ye ezane loko mo ke bande ko ganga nde nzambe ayeko récupérer pour azala mo kati na bande parce que loko wana ko kiko ko kende bobongo te singela kinzambe abimisango epana bato. OK. So vision na yo vraiment na katikati na ministère o nzamba pesa yo ministère pastoral c'est na bo sanité ou to webisa biso vision na yo vemeza nini na katikati na ministère na yo ministère na vision nzamba pesa nga eza ko gagner ba am ko na bonge papa na Yesu kulongola bato na banzela mabe na makoma mabe ko ramener bango epai na nzambe ndenge pe nga balongola nga na banzela nazalaki bazongisi nga epa na nzambe ya ngana pena rôle na nga ya ministère na nga ona tambulaka nango tant ba consacrer ngai ba consacrer comme un évangéliste mais comme nazo kamba église comme pasteur responsable na kati ya mamboka ngola nde na jouer rôle ya pasteur mais ministère na ngai on a un ministère évangélique yangona na linga mingi ko kende ko gagner na libanda ko yana bango na ndako na nzambe kuna kosala musala ya nzambe. Bon, tout le monde a appelé na ba église belé to tanga komboté tout le monde a na ba église belé parce que ba consacrer yo évangéliste bazo mona que évangéliste c'est à moi niveau mo ya C mais après bon qui consacrer yo lisusu évangéliste ba église mususu to mona ngo mona mutu auti na église moko songolo aye neti na voyage neti auti Congo ba consacrer kuna un évangéliste tango akomi na Luanda ba bandeli lisusu consacration na ye ba komi ko consacrer lisusu pasteur mutuna siko ezaboye consacration ministérielle ya vie ya mutu et ça la maka combien de fois normalement et c'est quand on a vraiment ngaki na mika usunga pepe de sika wana mingi parce que ils ba confusion oyo efanda na kata mitu ya bato comme on a que non ce ba bengi mutu évangéliste on dirait à sa ministre té non et loko sala maka mingi za ranini évangile ba benga mutu évangéliste comment mutu oyo azana zèle évangile azoteya azosunga bandeko you say la rôle évangéliste mais à la ministère évangélique mais c'est d'abord consacré comme un évangéliste bah quand tu as consacré comme pasteur et comme évêque et pardon comme apôtre tout ça quand on a 5 ministères on a 5 ans un pasteur ba consacrer tout pour ça da c'est d'abord consacrer yo moi ce qui va consacrer yo té au ça la rôle évangélisation c'est mbako c'est d'abord consacrer un évangéliste ba que se consacrer comme pasteur té au une fonction ya pasteur et netingai to tali ba dans l'église pour notre camp église dans l'église ba tuninga ministère na pesi ministère nga mais sur l'église on joue rôle dans la église on joue comme quoi pasteur on a fonctionnement entre évangéliste aux alliés évangéliste mais la fonction aux pasteur angle musus comment ça na angle nini oyo nzamba bengalela yo
par rapport à la fonction de ça. Mutu na mutu azana makambo nzamba bengai o basolola o ya muna kino ngana part boy ya ngona nde ngana selaka. Un évangéliste aza un ministre. Un ministre de dit on évangéliste. Oza toujours na quatre na tous les 5 ministères ezali. Occupé ko prophétiser, occupé ko enseigner le quoi docteur, occupé ko bâtir, occupé ko kamba église comme pasteur. Mais yeba que ministère nanga eza évangéliste. Lokola nga nzamba benanga pona ko gagner ba âme ko yana ko ngepana comme évangéliste. La linga ça la rôle nanga évangéliste. Malgré tout ba benanga pasteur, tu ne sais pas qui pasteur. L'église n'a pasteur de l'église et mais en fonction. Mais ministère nanga eza évangélisation. Na ça na pona ko évangélisation partout ko gagner ba âme ko yana bango et pas na nzambe auto na bergerie o esika tozo kamba elongo na baninga mususu. Siko pasteur bisabiso vi na bino attaque pasteur ozali pasteur na katikati na ndako et puis na katikati na église pe ozali pasteur. Deux familles oyo ozo kamba famille oza ecclésiastique na famille oza libota na yo fonction wana ya kokamba de sorti ya batu oyo bomemela omemela ngona nuboni. Bon et pour nga na melango boy. Na église na naza pasteur. Ya ba patinyo na kat église. Mais eza na papa oyo aza mukolo ya église eza yemo konzambi asa na biso wana biso tozalaka ba représenter ya nzambe ala na se mais na ndako na ngai naza papa responsable ya bana na ngape ya mwasi na comme bala mwasi na nga so na ki pasteur na mango na église na mona ndako neza ke non na kota fofo na nga na ta mobulu kuna l'église eza makambo ya ministère et na ndako eza makambo ki papa otolikamba mwasi na mobali. Mais ce que différence eza non ndenge nini et différence nous ali et pas nazo kamba na kat église nazo kamba bango etake pasteur na bango adi ozana ba limite na za limite nanga et pas ya bato onga nazo kamba même na nga ne fandeli nanga ne tamboli nanga ne lobeli nanga na église eza langage mususu na ndako nanga pe naza papa o fa na contrôler bana nanga pe na contrôler mwasi nanga na sala pe eza guya bana nanga pe ta pe guya mwasi nanga pour ne quitter na no sala confusion lelo to monaka basali ya nzambe ebele na église azali mukambi ya malamu na église place azokambo talo lobi wow musala nzamba azala boyembe na katikati na ndako na ye moko na foyer na ye soko lobi omeka kobeta mwa tour ozokuta ba désordre ya makasi omona papa azo contrôler susu bana ye bien te omona bana ba pasteur bango wana na kati ya baba bana ba pasteur bango wana na via milangwa bana ba pasteur bango wana na via kindumba sikotango yo talaka yango ozotala makambo oyo ozotala via basali ya nzambe mingi ezokende bongo tango vandi nini yango lobaka et puis nini yango ozala yango ya koloba po ya koenseigner pe bandeko no mususu ba pasteur oyo ki bana na bango to libota na ya un pasteur oyo ezotambola boye neti conseil nini yango oyo koki ozala nango pona koyeba kotikela ba chers abonnés oyo bazolanda biso na katikati na bandako. Ya merci papa en tout cas ça ba pasteur rebelle o basala kabere wana l'église aza responsable na ndako na ye aza kaka na wala ki pasteur wana kazi ma l'église te na ndako oza papa oza na droit de contrôler vie ya bana na yo ba devoir na bango ba classe na bango ba malono na meki oza na droit de contrôler yango oza pe na droit oza pe devoir ya maman et puis ya kolatisa bana na yo lokola un papa il y a soin et puis contrôle il y a bana a pas de responsabilité et boum sabi de moi domaine non tout ça na temps auto sambela on a temps na ya ko sambela on a temps na pe ya kolia
nantana pe ya contrôler baba na ngai parce que l'église nebi ki no protocole azawana azakoluka afandisa bato nebi ki interprète azawana azoluka abongisa ba pasteur interprétango bien nebi ki ba diacre bazawana ba ki manga mikemki sona ndako ba diacre bazate protocole azate mais ndise ba de ngai ne comme papa est à charge nanga fona luka na bongisa malamu pour lobi nango ezala bien pour nous quitter ezala ba dégâts l'église kuna bamona kayo bien mais ndako na yo kutuda kibana na yo bien te kwani usashona monte kaka molimo ti molimo asana tana ye musunipe asana tana ye pe ya kudresser yango siko ba difficulté ni nyango obokutana nango na katikati na ministère bon la difficulté ministère est vraiment ébélé autour dans la ministère ba difficulté ébélé ma casse pourquoi parce que y a mon père il y a ministère le Christ de Jésus à montoyo à mon na biso boité à biso musala oyo à diriger la biso à coacher la biso mais en esprit ce que yo moko faux on mamso autant na ba norme et puis na ba droiture et non quitter au monde grave au bana ko koya au bana ça makambo za malamu te parce que ozo kamna ko dresser makambo ngo bien te parce que na ta ministère toujours ka makambo belé mutso ayi na problème na ye et c'est un pasteur faut la tango et comment ya yo ça va tellement banda ko gêner banda ko sambela mais tant o sama comment ibana na ndako pe mama ozela yo na ndako bana ba ozela yo donc ce que ba comme ça yo mi pesi kana makambo ne ke na osunga mutu yo sunga koto makama spirituel côté ma physique on a pe ndako zo beba donc il faut que ba et comment ya comme yango et peut-être ba ke non nzambe moko azwa ka charge ya musala na ye il mo mettre esprit il y a contrôle il y a ba âme et pe musala na ye oyebisa biso 5 défauts ou c'est écoutami pas ya pasteur un ministre de Dieu akoki ko kwesa topé akoki ko bebisa ou eza ya ye ministère 5 défauts et vous n'êtes pas pasteur on a abebisa ministère na ye ok des fois liboso oyo to na ngo eza kuyamba babatu na bibiro na yo moko yo moko pasteur yo moko pour la bibiro na yo kuyamba n'importe quelle heure n'importe quel moment n'importe quel temps mais ça des fonds graves oyo et quoi ça gabi son dans ministère oh so ndeti kana domaine o uto ebisa biso to simino point moko uto ebisa biso to mona ba pasteur rebelle ada pasteur na bio na ye secrétaire na ye mwana mwasi siko pona nini boninga utaba mibalité bon ko ça secrétaire mwana mwasi mwana mbali za mabete za mabete secrétaire no mwana mwasi to mwana mbali mais ça peut moi banzile ko isabino c'était ya bana basi isabandile ko pesa biso mais muto yo ko approcher pa na ye tu yo approcher pa na yo azala comme secrétaire na yo faut otala pe même non habillement na ye ezali na ye et conduite na ye conduite na ye otala ngo malam tango ko mona ke non azala ba de fufu moko boye et tout ça babatu batamani baba lobi ke non tamela mona kama pena musika abatami okipe ko longola o tse muto akosunga yo pona musala wana bon wana za liboso deuxième défaut non des fois pas des fois na biso et que kusala nuance kaka na sa molimo nuance pa na biza ata molimo alobi molimo asali molimo akeboye ezaka des fois moko grave c'est kana na biso ba pasteur et puis ça ka biso tama kamsu oba kino tengala moni likambo eta bote molimo alobi na to sala bote to zabatu odo kanisaka pe makamsu oza keta ba de faux et puis ça va ça doit passer misoko lingosa ka nyonso comme aka molimo kola yo pa na yo nzo to sala to ba penser ya yo mo ko sa te nyonso ka foka molimo des appels de faux mo ko isaka
pasteur na ministère ok taper les côtés molimo sans tout afandi po monango pa Moïse Moïse ko amneka nyonso ya ka spirituel nzamba na beta libanga et molimo le temps siko ba peut-être que lo ba lokola mesana ko saka no sta molimo ntanga beti et compliqué za matine Moïse abeta 2 fois kasi Moïse aibaye ko beta 3 fois wana zaki na molimo tazaki na nzoto wana Moïse asangisaki molimo pe na nzoto et pas parce que tant nzamba lobi Moïse ayoki mais lokola mesana nzoto lokola mesana et sali o yango mesana yana bi awa o créer problème na molimo santu mais ce qui me a bien que non te na sala ngai na sala ngona nzela nzoto na ngai mais molimo te peut-être mais le roi sala ki on nzela molimo bike molimo tatina sala à ça le contraire. Par rapport à ba message ya Nzambe kati na église, par rapport à ba message position ni yango oyo musali ya Nzambe sengeli a maintenir tant azozo ba message ya Nzambe parce que mo uti ko loba ke Moïse asangisaki entre molimo na esprit. Mais tu comprendre pe que molimo akota rande avant d'arner na kati na nzoto. Na ba message ya Nzambe lo lenge nini mosali ya Nzambe akoyi koza na discernement ya koyeba te na message oyo esengeli aza na position boye na tika na position boye biso esengeli na biso to examinaka ba message nakoyoka Nzambe alobi na nga likambo to alobi na nzela ya mwana papa namoni tosala boboye mais nga moko funa luka pe aluka Nzambe mpona na examiner makambo wana seigneur na kosalela yango lolenge nini tona komemela yango lolenge nini Nzambe lokola ye moko azalaka maître ya église ye moko azalaka papa ya bana wana akopesa yo badirective lolenge nini yo okotambola lolenge nini yo okosi directive so nesika wana mais so olingaka lokola Nzambe alobi na nga nasalaka nde Nzambe ndenga nayokeli yango boye peut-être ezalaki bapense na yo to bapense motu wana yosali yango sans que oexamine to tant que oluka Nzambe donc komona Moïse même soki ayoki Nzambe abanda kokenda esika moko afandi aluki nano Nzambe c'est une manière nayoki okoloba ke totoki na peuple wana mais totokende na manduki te surtout longa bango ndenge nini Nzambe lokola baki akopesa yo orientation to ba directif oyo kosala po mona likama na yo réussir yango siko ba discipline nini yango mosala ya Nzambe na katikati na église sengeli a maintenir na o etali finance ya merci papa et c'est quand on vraiment au toucher et c'est que la finance et c'est que les lots ils ont pris ça beaucoup de serviteurs il y a les cambu ya mbongo parce que les lots business tout le monde dans monde comme qui na vitesse donc comme lukaza na mbongo soit disant que soit na mbongo ebele nde adam sala solo amsala Nzambe mona mutanga bandeke église abandaki yango na bandeko atie côté kuna finance mama kingandi atie côté mtu kingandi mais soki kambo yo comme côté belé ye moko azongi papa ya nyonso akimi intersection akimi sanga protocole neti nga na zamo kambi église pasteur respect mais na protocole ah bon til le notre ça na protocole parce que Nzamba azonga na msa protocole pour la comme le ministre n'a pas protocole n'a pas chef à protocole dans la cas protocole et finance na tila ngo ba financer kuna nga to aka ba rapport na nga na sali to je ba comment to ko diviser mbongo comment to ko sela mbongo mais ce qui au côté finance yo mo comme président finance yo mo kombi et question finance yo mo comme nyonso finance papa mbongo yekumba yo ah bon mbongo modelo kwa mama ya mbula tout le monde va passer mususu mona bazaki na projet basali tintani to sala boye to zongisa boye pona église to sa musala moko boye mais après quelque temps et salamité tant moi ba diacre ba meki ko landela passer pona ni musala to sala boye simité pona nini passer à répondre bango
mais toza na katikati na église mission na biso ya makasi to ya munene za parole soko lingi kosalela nzambe faut vanda mingi plus na parole. Est-ce que pona musali ya nzambe o alobeli bongo est-ce que azali mana asi ya makomi to akoti déjà na kilelo parce que vitesse ya mokili o etali lukoso ya mbongo e koti déjà na kati ya pasteur nalika na répondre kana na mopousse ba lobi toza ba imitateur ya Christ to imiter Christ. Christ Jésus azaki na 12 disciples azoka finance apapesa ngo pa moko yo gérer utikala koyoka te ke Yesu beli kamboboye yemo akomi jefa finance to mona kutu ba ili Yesu ka afuta mpako ayeba ke na kesi kuna mbongo eza masaya nini alobeke loka mpako za yanga ayipsi Pierre kena mai ekende ko péché sauf zumi bisa na fona mnoko mona mbongo ya kofuta mpako nanga ofuta pe ya yo donc atayi mimi suna ta finance te Yesu message ke côté ya ba fande bele ba ngomba nzambe ba yeka bese ke baba to si ba lembi sana na boke les sabang ba yeka mbonga finance ça maintenant ba il y 5 pains na 3 poissons c'est alobi assemble pour nango a prier pesi bango bokende ko kabola ngona bango ya boya ko jwa chaque jour pasteur Guy répondre nga mutuna oyo na mupuse parce que eza mutuna oyo et toucher batu makasi répondre nga vraiment na mupuse est-ce que mbongo ya offrande ya église eza mbongo na offrande ya église tout le bien offrande ya église eza pona bien ya église eza pona bien ya église eza offrande de l'église eza pona bien ya eza pona bien ya église. Merci. Deuxième mutuna ezali tomoni mama moko na église moko songolo auti voyage aye na babiloko alobi na réserver moi partie ya babiloko oyo ba makemba ba banzete babiloko ebele kaka abitena ke tsango na offrande de l'église atsango na offrande de l'église ne c'est ça qui yo pasteur offrande za bongo lobi ke offrande eza pona bien ya église offrande za bongo ba lobi ke eza yo pasteur non papa ngai na so kamba église apute ko pesa test na église na kamba église na mabor et na ndombele na sima église ya yeba comme nango église et mission mondiale la trompette papa oyi ko leka moko otuna pasteur otanzo église ozaki ndenge nini elo église e commune ndenge nini pe tuna ba membre na ngai ya kati église ke pana bino parce que nazaka ndenge ni pona offrande église offrande toi na batna na église ndo ta pena difficulté totani to kusunga ipe na mbongo offrande autopesaka parce que mukolo moko te yeso te likolo a yeso mbongo offrande tant mama bongo apapesi biloko wana makemba bitabe nguba biloko bongo moi boke ko bomba ngwa te peke pola usani to kusungela ngo to kabula ngona bana église netinga na sapi mwana ka église dia ke nga pata mwana ka église protocole pas à mwana choriste pas à mwana to kutala ndambo to pesa nani to kabula na nani mais to ke to ba tse bongo za nga pasteur sozo kinde atsango na kata kifunda na nga ya Galate ngana te ya ke tona ta kes na nga Galate papa on esa ngai parce que ngani na musala ya ngati na ta kifunda na nga mais soka tsango na panier ya église ngapo nanga eloko na to ko kabula ngo na kati église malgré to ko kabula ngo business te pourtant chose amuke mais to ko kabula ngo na bande ko bazwa pour ça l'appel ba côté pour nanga ndinga na kambelaka église nga vuma côté kuna na sunga bande na osepela otala na caméra de oyebisa ba chers abonnés tomonaki mosali moko ya nzambe par rapport à Bamatea nae ameka ko chrétien président de la république to tanga ko mona wate mais tanga moni ke ninga meko ko chrétien président dans le président ya pays au songolo na boy ko cité amoni ki bakomi ko président akomi neti ko landa ye pona sala e mabe
directement aleki na bilili ka nde toza boye asengi président asengi pardon. Est-ce que eza correct vraiment mosali ya nzamba sa elo mwa bongo? Non, vraiment Nathalie Binaka caméra avec tous les respects les hommes les serviteurs de Dieu et Sika Bokutani vraiment président de la République aza le sommet na biso na kati ya mboka aza ko représenter na nation na biso ndenge eza aza la papa na biso azo kanta mboka azo mériter ba respect ebelé ce qui peut-être okuté omoni na erreur moko yoza na position ya kotana ya kosolana na ye lukanzambe oyo a rétablir ki le président solanda na nzambe sambe na nzambe nzambe ndako simba mutema na ye non que le problème beza lokola mwana na ndako oso manquer papa na yo vraiment isa normalité ata biso yango to komisa papa na biso potema na mokili bango baza ba papa o nzambe atie bango pona kosunga biso na kata mboka avec tout le respect to respecter bango valeur baza na bango batu bana mai na makila baza na berere mais yo tamisa na nzambe ozawana pona ko bondela pona ye parce que na ndenge ya spirituel yo za papa na ye yo za papa na ye mais na ndenge ya kokamba mboka na naturel bo yaza za papa na yo. Ah bon? Donc il faut to respecter yango babi biso c'est na nzambe to mériter double honneur. Mais biso peuvent te pesa bango honneur na bango parce que bango ndeba ba kambi na biso. Nalinga otala na même caméra basali ya nzambe boza ebele tango landaka na ba média à propos ya pasteur Denis Les tango landaka ye na makambo alobaka na makambo akomi kosala lo babi akomi siko denema zokoma artiste comédien akomusa na EP théâtre tango talaka ye ni nango opensaka est-ce que aza mutu oyo manzamba bengi to ezalaika mwa cop batie mwa loboko na consacration pour ma pasteur? Non, ngala ko baboyi dadi Denis Les vous savez ma papa na ngala lingaka mingi vraiment twanda kolanda yo to ngoli motema pe tondo kamate na bino to ya yo to participer pe na ba conférence na ba campagne osala mais banda ko ibisa bisolo ko mo na yebaka dadi Denis Les so landanga ngana amona pasteur bona mbumbuku bona mbuku oyo bosalaka na ye bobana ye msala ensemble ngaza mona na anatangola ma banda ko ibisa bisolo ko moko ke non mutu a servi à maître moko mais les loyaux ont servi 2 maîtres mais les ebisanga yo piote yo mutenza ba kosanza yo donc mutu pampi moko et misala mai moko ce qui est la deux robinet ce ko fongoli ya moto misala moto fongoli ya pio ke misala ya pio so ko misala mai mi balé mbala moko c'est la vie à son normalité donc da de sikana vraiment zongela nzela nzambe auto bima longola sutani kokota isika osepele okota pour allons la sultana allons pasteur allons susu après biso position est clair ce qui azana biso ana biso te et je suis tant ba ko bunda ba kende ko bunda bazo kende je sois mon amour tellement liboso na ena épée je sois tellement misa fuba daki nango atunier et n'est pas osala biso osa contre biso parce que c'est là qui a la revanche contre Mutuana ceux qui azala bango atamona osala bango te a terminé et le kola date de liste na minute soyo osala position te to ebate osala biso na ngambu ya nzambe o okomi na yo na ngambu ya satana parce que mukilo zaka batumba batambusa ngo papa troisième to sate to se fika ka 2 mètres na mokili so c'est na ngambo ya satana ngambo nzambe Allons
Ok, merci, ma chers abonnés au Kolanda Biso. Na bandi katikati na bandako boza déjà ya kosepela. Alors pasteur Guy, tozo ki na fin ya émission na biso. Tebite na katikati na bandako soza na moi 2 to 3 personnes au koki ko salier pour na to chiter directement na katikati ya émission na biso ya lelo. Ah, vraiment et kozanga te na marié premièrement celui na nous moi elle Olivia pena bananga grâce à GGL Fatima GGL Guina GGL Peblens GGL P papa nanga le pasteur Salazaku Mama Kitadi pe père spirituel nanga papa nanga Bona Mboku Fernando pe exemple la trompette saluer bino na kombo na Yesu pe na saluer yo na biso na mission saluer bino vraiment na kombo na Yesu Messia. Ce que pour na chers abonnés o balingi baya ko contacter yo baza na posa bazwa numéro ya téléphone na yo ba localisation ya église na yo ba ko sala boni pour na bakutana yo. En tout cas pour na contacter zango facile vraiment numéro na ngezali 939 73 89 60 939 73 89 60. Vraiment église ils ont mabor ndombele apata imbonde uzukaka mama ana bnika tikanga na ndombele na église ya mission mondiale la trompette de destina fa ba koma mission mondiale la trompette vraiment 6 ba koma na porteur mango 6 ba koma mango sidadi a trompeta tout ça pena wana vraiment ce qu'on leki nous avons besoin de kopambola yo net les loto to za kana kitsa combat spirituel vraiment nzamba moni sama ba façon momoko papa donc ce royer yo moko sepela vendredi à la enseignement et puis dimanche ils ont la action de grâce et bandaka 8h à 11h mais la semaine ils ont 16h à 18h. Alors toza na fin ya émission na biso tolobi boy ba chers abonnés bo te kolanda biso katikati na émission découverte ensemble avec votre humble chroniqueur John de la presse. Alors nazalaki awa pona kosola na musali ya Nzambe na oetalaki vie ministérielle na bandi bouti kozwa moi ba question ya ba bouti kozwa ba réponse ya ba mituna na bino obozaki nango na katikati na bandaku. To comme na fin ya émission na koki kotika esika ote premièrement ko saluer les ingénieurs balobi Michael Mayola to bosani pété notre caméraman principal balobi Eli Mbonge to bosani pété ko saluer de moi-même balobi wana azali de moi-même balobi patrocinadora ya émission découverte balobi Cecilia Batista babi moi si oyonde azana biso na katikati na émission découverte aza tout le temps wana pona ko soutenir c'est boy kota na bilili ne na bimi kitoko boy na bilamba kitoko boy ezali grâce na ye et puis yo pe chers abonnés ozolanda biso na katikati ya banda kusoko za na posa ko soutenir œuvre oyo ekende musika mamero na biso eza affiché wana ukoyi kobenga biso otinda oya yo ezali soutien na yo mbenga na promettre bino tokokuta na bino na jeudi oyo eza kolanda à partir ya 17h juste lokola bolandi biso na journée ya lelo jeudi na prochaine émission susu bokozwa biso à partir ya 17h ensemble avec votre humble chroniqueur John de la presse. Alors ngana bino tokutani na ba prochaine émission.